Bandeko babolingo mbote mingi na bino mbote na baebaso bazwingo ngalelo pona kolanda biso na lolaka la mwasi ya lelo tokoloba bongo makambo etali point de vue ya papa oto yambi moyangeli par rapport ya basi papa moyangeli mbote mingi na yo pe boye bolamu na kati ya lolaka la mwasi mbote maman journaliste. Merci beaucoup papa ndenge ondimi invitation na biso ya lelo lelo bongo tokoloba mingi makambo etali point de vue ya moyangeli par rapport ya mwasi lelo toyambi yo pamba te ozali homme genre kombo na ye nani kombo na ye papa Patrick Bokechu oyo asepeli lelo kokabola na biso lisolo oyo toyambi ye pamba te pour situation ya basi échanger il faut contribution pe ya mibali parce que bangonde baza ebele na ba institution na biso na ba prise de décision na kati ya mboka eza mingi kaka mibali yango wana mwasi pour changement eya côté ya basi il faut basi batambola elongo na mibali papa moyangeli mbote mingi lisusu mbote mama deyo okay nayebi ke ozali moyangeli munene na église catholique Saint Gabriel osalaki ndenge nini po okoma moyangeli ya bayangeli pe na bambula ebele osala ndenge. Oui, merci maman Deo. Na obosani mwa kombo na nga mibale. Kombo na ngai Bokechu Itefele. Patrick na ebani mingi na limbisa ngai. Comme kombo ya Patrick nde leki liboso mingi obosani o ya apostle no. Merci. Donc Bokechu Itefele Patrick te babenga nga mingi na kati ya esika na ngai ezala na paroisse ezala esika na sala misala na ngai babenga ngai mingi Pati Bokechu. Wana zapona ba intime na ouais pona ba intime na ngai. Pona kokoma moyangeli na kati ya église munene lokola Saint Gabriel ezabongo doyene ezali doyene. Alors pona kokoma moyangeli ezali kisite ezali se bandeko bapona yo poete o témoigner o lakisi bizaleli na yo ya malamu bakopona opamba te so ozana bizaleli ya malamu te. Yango papa ozana bizaleli na malamu okay sikoyo CVB na bino wana elakisini. Bon, CVB li bele bazolanda biso. Ezaka ka ba Kristo na bino ya catholique tete mutu bazolanda. Non. Ba nyonso bazolanda. Voilà. Papa Pati Bokechu azoleka. Okay. Alors, expliquez nous na bato ba yebi yango te o moyangeli ya ba CVB ezani. Donc CVB elingo la kisa communauté ecclésiastique vivante de base. De base ya catholique. Voilà. Ya catholique. Na tangu ya kala ezalaki CEV B ezalaka te. Donc tozalaki communauté ecclésiastique vivante. Nde tangu cardinal Kondo cardinal Malula aye kozwalikanisi ya kubakisa be wana na suka kokolakisa te ezali na ba base communauté ecclésiastique vivante wapi base yango nde nini ba quartier base ya ba quartier yango nde ezali ba beki oyo esindi église ezali ndenge wana na chaque na ba structure na biso ya église ezali bongo na ba paroisse nyonso okukuta tozali na ba CVB poete makanisi oyo ezali na niveau ya église ya monene to kitisango na base to kitisango na ba église ya moke to benga ka CVB église ya moke na kati ya ba quartier papa mateya ya CVB excusez-moi maman journaliste mateya ya CVB ezali lokola mateya oyo baza kopesa na kati ya église te mateya église tozobenga ngo omeli kasi mateya ya CVB tozobenga ngo ezali ba mateya oyo ezali ko investir pour na kibomonto ya yo nesika yo vandi ta personnalité comment tu dois vivre avec tes voisins na kati ya esika bofandi peu importe bakoza na bato biyamba mususu mais vous devez vivre en intelligence bino na ba voisins na bino catholique même ceux qui
ndeko mususu ya mamususu azwi matanga biso église catholique to participaka po ete biso nyonso tozali batu pe kaya desi aliwa ezali nzela ya biso basi. Merci papa. Bino na église bolobi ba base. On a okaka pe bata politique pe balobaka bazana ba base na bango. Donc bino pe na église bozana ba base. Base nde quartier na bino. Base nde quartier na biso esika to fandi. Yango ezali base. Okay. Base ba réalité na biso na ba base nous ces ndenge moko te. Réalité est différente. Kotala quand même que CVB mususu romona bakuluna bazaka kuna mingi kuna ba mentalité ezalaka boye mais alors base na base ezali na réalité na kasi mateya tozali kozwa mateya wana ezali pona ko corriger bisika biso tovani moi ba erreur bato bazalaka nango ya koswana terrasse beaucoup salate tout ça kobongisa esika kotia propriété na base na bino na quartier na bino ça ne demande pas bozalaka église moko ngungi ya koswa mutu nyonso bosote za kopesa malaria ekoza kopesa typhoïde ekopesa mutu nyonso donc biso nyonso tosengeli kosangisa maboko pona kotombola lokumu lutter contre l'insalubrité na kata ba quartier na biso. Merci beaucoup papa Moyangeli, papa Nabiso, Patrick Bokechu. Est-ce que papa obala soki obala ndenge nini considéraka mwasi na yo? Est-ce que ozwaka lokola faiseuse d'enfant tonani? Oui, merci maman. Je crois que kozala Moyangeli kokamba ba responsable kokamba ba tomikolo normalement esengeli kobala. Normalement esengeli kobala ou alors ozali ndeko ozali en cours de te marier. Mais kasi te ozali na mwasi te ovandise bongo, je crois que makambo mususu ya retraité pour ba yangeli pour ba Christ ba poser yo ba problème na bango. Bongo ba oyo neti tozwa neti mama veuve akoki kozala moyangeli te. Zana sisa na mutuna na bala. Na bala na bali mama Eveline Mbutuku oyo ngai na eto boti bana mibale Patricia na Patrick. Voilà wana kasi ba veuve te olobi mutuna ezali nini mama? Na bakisi na lobi ba veuve akoki pe kokoma bayangeli. Oui, veuve akoki kokoma moyangeli. Eza na interdiction te. Kasi veuve oyo akokoma moyangeli asengeli kozala veuve oyo alakisi asali preuve ya comportement na ya malamu. Ezala teke veuve oyo ala kokamataka mibali par-ci par-là te. Tolingi veuve oyo azali na comportement malamu, veuve oyo asali preuve nesika ya vandi te bato pe bandimeli ye na ndenge azali. Tala lolenge ya ba veuve wana nde tokoki kokomisa bayangeli. OK, mais mutu ne si na mte obala olobi oui obala otangi komba mama Eveline eza malamu. Est-ce que ozwaka enani ozwaka faiseuse d'enfant tonani ndenge bovandi na Eveline bali ozwaka enani? Maman ngana lobaka toujours que Nzambe apesaki mobali esclave na ye mwasi na été. Dieu n'a pas donné à l'homme pour esclave sa femme. Non. La femme c'est la conjointe. La femme c'est une épouse avec laquelle vous voulez fonder une famille et conduire vos enfants vers un avenir heureux. Kasi makambo ane kosala mananzela wana kaka soki boyoka nezali malamu ya yo na mwasi na yo. Yo kamata mwasi na yo lokola moto pamba lokola mwa chaussette. Non. La femme a sa place et toute sa place elle doit être respectée comme telle. Pour être ngai mwasi na ngai Mama Eveline wana nde voisine na ngai ya classe de diversité. Yo keneki classe ko bela mwasi ko voisine mama we bige soko lingi voisine na o ya classe il faut d'amayele tu dois tout faire pour na kati
devant ma professeur, devant ma question, on va poser autant de mosusu. Il faut les cas. Et nga bali mwasi oyo tosilisi naye diplôme université mokolo moko. Donc to bandaki ko préparer ba session makamuni so ngai naye. Yo ka moto bana ko sale la e ou bien mbale bo bazan bazai ko s'entraider. Ah bon, ko s'entraider na manini na matière. Oui, elle était très intelligente. Maman Evelyne penza mwasi mayel et pour nous à la lisusu penza vérité ye abandaki mingi koleka na première session. Yonde na deuxième. Ngai na deuxième session. Ya banda oleka mingi na première session. Donc azali mwasi onga naza ko respecter na niveau mukete. Po mwasi oya yo lingi. Mama esengeli te ndenge to okene na suka mbula boye buvani yo na mwasi na yo pe otuni mama nini ya mabe omoni na ngai mbula mobimba oko banda janvier ti décembre na corriger nini tozokota na 2024 nino ya mabe omonaki. Et moi des fois je le fais avec les enfants. J'appelle mes enfants na vandisi bango wana pe ko tuna bango balo baba défaut ya ngai ya papa. Ngai bana na ngai bazate ke sona koti na kati ya salon bakimi. Non. Bana na ngai bazali. Yo papa shérif te. Ngana papa shérif te na za na kombote. Je n'ai pas de surnom. Je n'ai pas un deuxième nom. Oh ezalaka ya papa soka koti. Kaka Pati Bokechu. Pati Bokechu. Pati Bokechu. Et bana na ngai niso bazwa kombo ya liboso kombo na Patricia, ya mibale kombo na Patrick, et ngai mo pe Patrick. En tout cas. Voilà. Merci beaucoup papa pour na ya no pesi biso. Généralement soki mobalani boko fini par kozwa bana te bana wana ndenge nini boko éduquer bana wana po bakoma ba responsable et non ba vagabond boko sa ndenge nini. Maman, éducation à bana c'est un problème. C'est un problème. Pour la nièce, la problème. Oui, j'arrive. Au moni na tango ya biso et moi le kimikolo. Je crois que la télévision, tu sais quand la télévision moko. Oyo biso nyonso to bandai ko tala à l'époque wana. Mais lelo ezana ba télévision boni oyo biso to zali kolanda. Télévision na thème nango c'est comme si censure pèse à la ressuscité. Donc c'est comme ça que je dis que éducation les le problème. Maman kosala éducation à moi na ezali lisekité. Ngai na éduquer bana na ngai bazai ko bimate. Nga bana na nga bakoli na kati ya lupango. Bakoli na éducation parce que oyebi mwana na libanda eza nango pe avantage te. Po mwana na libanda akoye ko la ndenge bafingaka. Kuna aoki muninga zoloba tout finayo. Ye pas donc tout finayo. Po na e ezali moya sika. Akoya ko sali lango wapi ti mokolo musisi faut utiliser yango. Yango il faut ko interdire bana ko bima. Bon, c'est vrai bana bakina na kelasi. Mais kozonga na bana na ndaku. Ngana kolisi bana ndenge wana. Bakomi mikolo, bana na bakomi ko bimatango bakomi na baseo. Appellation akala. Lelo to bengi yango 7e année 8e année. Nde na tangu wana nde bana babandi ko yekola ko bima. Nga mwana nga ya mibale lelo azusa la défense na campus na Mat Info. Il y a liboso azali médecin awa na ko bazali na nini o bazali benga santé publique nde yango azo sala soka silisi et voilà. Donc na boti bango mibale pe na lingite bana wana bazala na éducation oyo ngai papa na bango nazalaki nango. Donc ko be kotika bana bitambola tambola te. D'ailleurs le lopo camion kingabo ezali lisusu te. Na époque na biso camion kingabo ezalaki 18h oze sous libanda te. 18h bana nyoso na ndako na ebite po nini. Donc pona yo ndenge zolo ba bana bazo beba mingi na libanda. Mais maman éducation diffuse. Hein? Les enfants écoutent n'importe quoi. Même ba kenda ka kelasi bazonga kana. Mais oui, mais justement c'est-à-dire que au moins mo le soka kelasi à apprendre na kelasi oke kozwaye. Asa na tante ya bande ba camarade ya libanda.
école aza ko encadrer bana nyonso bazali kuna bana nyonso bazali na kati ya kelasi atako mwa mobulu ezali atako akoloba likambo mabe mais maître aza ko surveiller. C'est comme ça qu'il faut que kotsa mwana no na kelasi oyo ya malonga accepte de dépenser beaucoup pour na mwana na yo pour être lobby na ezala malamu kelasi oyo aza kotanga. Mais c'est important yo tangisi optiki mwana na kelasi o babenga ba école musu babenga wao institut masoko pasi pona nini ba ezalaka te bana bavanda likola mabanga akoya yenu sakomi putulu nini sima wavandaki mais yebisaka mwana ndenge wana mayele nini ya uzanango atako ye moko azali d'intelligence innée kasi tango ye na kelasi oyo azanango devoir de bapesaka te balandelaka bango te soko aye na ndako kotala ke nini bakaye na ye esika komaki date ya leçon ezali te journal de classe azali nango te mibisa ngai ozotangisa mwana mpo olobi azala nani. Tu es en train de faire passer l'enfant des temps pour rien. Pour rien. Tu n'es pas en train d'aider cet enfant de devenir, d'être quelqu'un demain. En tout cas, tu es en train de taper à côté de l'essentiel et de l'existence de cet enfant pour la lobinae. Merci papa Toyoki yo bona makambo o etali éducation ya bana. Bongo siko conseil nini ko pesa na mibali oyo bazwaka basi lokola baza bavori moko bo. Oui. Elle est à mibali hein. Oui oui. Yo lobi o considérer maman Evelyne comme azalaki voisine na yo na auditoire oyebaki ayebi o kende kotanga osaliti obali mwasi na classe. C'est bien peu obala moninga ya kelasi. Eza malamu po boyebani malamu. Mais conseil nini ko pesa na mibali oyo bazwaka basi lokola bazana bango eloko te batu moko boye po ipare ke basi ndenge pe balobaka moi ça za eloko te mobali ndaza mutu. Ouais, pour na parenthèse moke na makambo etali kozwa mwasi na kelasi lokola ngana zwa mama Evelyne biso professeur na biso moko baloye biso obi vous avez la chance que la société a réuni toutes les élites, toutes les belles femmes avec bonne éducation, mauvaise éducation. Ici, choisissez vos femmes désormais ici. Oui, oui. Pour ce qu'on a cité, on écoute à bon rare, on écoute à mutué pour la. On est bien sûr que ça n'a choix malamouté. Mais la université, nous sommes pas ici on a malamu. On a la facilité à faire la facilité. Il y a aussi la choix malam. Alors, pour revenir à la question, d'abord, il y a un problème de la tribu. La tribu, c'est pour chosifier Bassi. Donc, en général, Toko tanga ba tribité toboy polémique kasi suivez mon regard et vous allez comprendre. Hein? Oui. Donc eza ba tribu mususu awa moi si soko mobala vandi na salon musa ko ya onati. Yé faut za na cuisine. Est-ce que ça tanga kala tête il no ezali? Maman na ebiso ke talaka ba couple mususu mona mobala ali boso mo sa za sino. Bata molanzela mo tata ba okende fete. Batambola lokola mabata ozali boso file indienne ozasi bon soki balibi yoye to basali likambo apeto komi na bakulu na un peu partout siko kosala nini mama papa bosengeli yo na papa na mwasi na yo papa osengeli kosimba mwasi na yo opo moni so bato babalani mwasi mobala zaka toujours na gauche ya mwasi ndenge zara gauche ya mwasi loboko ya gauche ya mwasi nde loboko ya mobali sengeli kozala côté wana parce que loboko ya mobali yango eza na force ya défendre. Ah bon? Ah mais oui, jamais ovanda na mwasi na obovandi na ye bongo yo ovanda na droite na ye non, c'est inconcevable. Même à na libali za ndenge wana, même à so babali sibino beaucoup fana ndenge wana. Mais alors omoni que kozwa mwasi
lokola eloko pamba, c'est une bêtise. C'est une grosse erreur. Moi, c'est Azali partenaire na yo. Moi, c'est Azali maman, a remplacé maman na yo. Yo za lokola mobali oyo. Tango nyo soko lingozo a décision, il faut que ne pas maman. Maman m'a dit. Yo na moi sino boyokani ke tokosomba mutu kana mbongo tozwi. Po beke na kotika kabana kelasi. Yo na poko na kokakoka okepa maman na bino ko yebisa eti maman tozwaki mwanda mbongo. Tala tokani tosomba mutu kabite. Yo ko bandana na mutu kandenge nini? Tala baleki na rebele belo basali ako. Nya kufuta ba kuminerva. Tango zongi na ndako mwase bika ke lobi boki na somba. Ingérence. Tango boki na lobi na tongo boki no somba mutu ka mwase ebika ke boki no somba mutu ka sa téléphoner déjà commissionnaire. Papa to kene no kipo commissionnaire déjà za kuna mutu ke za kuna. Oh, chérie viens un peu tu vois maman m'a dit mi bale ba maman m'a dit. Donc moi si azali moto oyo mama soko lingi e malamu. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Oh, moi si malamu ezali esengo. C'est comme ça que basi bazara ya malamu. Il faut savoir faire bien les choses. Même la Bible a lobby. C'est-à-dire que la Bible n'est pas constatée que moi si malamu ezajete. Hein? Ezajete. D'ailleurs, natango akala batu babana kozwa kobala. Baebi te kolo wana bazaka bien. Maman na bana na basi bazala bien. Maman eko yebisa maman na kuna bige ngai mwana na ngai akobala mwana nayo. Pona nini? Estime ya comportement. Comportement malamu. Hein. Mais moi si azali mondo yoko sakana na. Moi si azali oyo bokufanda naye. Liwa. Kaka liwa nde kokabola bino. Bon so moi si ozo sakana moi si obia boma. Akoboma. Ako je lo wa mabina biloko le. Mais tela moneno ezakana basi, okobeta ye, okofinga ye, mais ko servir yo pe biloko ezali saine. Ako telo kwa mabete poza mobali ngai. Mais to nyoko la bango, ko finga, ko peta, mais ko lambilo atielo kwa mabete. Quelle est leçon? Tu ko retenir ta leçon wana te. Merci papa, tozoko bakaka. Papa oyebi ke année oeza année électorale. Poso tozo banda o na moni déjà ba propagande ko ezo banda seni na kanisi d'ici fin ya semaine azo lancer ba électeur na ba candidat bazali basi na mibali parmi bango to ape na ba chrétien na ba chrétienne na ba église toza na bango est-ce que chrétien akoki ko sala politique alors que Christ a lobby laisser à César ce qui est à César hein et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que yo étant que chrétien yo peut ça politique to landa maloba au Christ anobaki laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon merci maman pour la motuna. Maintenant balobi laisser à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'au foot ça pas compte. Hein? C'est ça César. Au foot à taxe. C'est ça César. Bon, moi, est-ce que, cause à la César et la visite, il faut, otika, mboka etambo la bongo? On appelle ça en droit la non-assistance en personne en danger. Ah, merci. En droit, hein? Oui. Ba Christou, ba sengeli côté, nous les chrétiens, nous devons nous mettre debout. Beaucoup de politique. Il faut aller, maman. Il faut aller pour booster à ce que les choses changent et marchent différemment. Il y a solo. Mais oui. Mais on a dit que les politiciens, basés na façon ya bango ya kokanisa pe ya kotala makambo. Bo bino ba chrétien. Ba ko ya ko bimisela bino mibeko mususu. Oyebi na époque akala majorité à moi si kobala ya 14 ans tala kindoki ya ba politicien 14 ans ba politicien tu masala ah mais oui ndebe kusongisa ngwa tangu ba moni violence faite à la femme violence faite à la femme na makambo ozomona ba viole salami na Goma na Est
nde bamema majorité wana lelo bazongisa on a 18 ans mais ezalaki 14 ans awa na Congo kale ezalaki 14 ans ou pe kaka soki pe tango mosusu mpe bokozala na se ya 14 ans bazotala masi ya mwasi soki ase akoli monene tusa babi wi akoki na libala yango biso bakretien tolobi tokei kuna pour kochanger makambo tocréer équilibre bayela biso baloi oyo ya pamba te lokola tolengaki kokende na dernièrement na baloi ezali awa mosusu tokaki awa yaingai mema biso na badivision na kati ya mboka loi yango nini balobaki mais maman naboyi bapolémique kasi toyebi baloi yango oyo basalaki awa pe cardinal atelemela pe baloi wana mais je crois que bon voilà merci omoyo lobi ngai te nalobi yango mais omoni quand même tozongi na nzela bon yango donc yango lelo ezongi makambo ezongi na molongo totika ba trouble na kati ya mboka donc ba makambo ya ndenge wana biso ba Kristu toboyi yango tolingi kimia ezala na kati ya mboka tolingi désordre yangwana bokoti politique biso photokota politique mama soko tali lelo tala na situation ya mboka en général c'est vrai soko tali lelo na kati ya situation ya mboka okotala te kozwa soin ya malamu ya moto balobi ke la santé n'a pas de prix kasi boni bato bazali kokufa lelo awa ntango mosusu kaka po azangi aspirine combien tala insécurité ezali na kati ya mboka ça fait combien d'années nous sommes sous l'insécurité maman papa des années na rondima yote puisque mboka na biso bakonzi na biso bazosala effort bazotinda basoldat ebele ya kokende kodefendre frontière na biso parce que ça trop politisé yango ezosila te mais bakonzi ya mboka na biso bazobunda po makambo wana esala nini esila eloko nyonso eyaka na moto esilaka maleme merci mpo na oyo olobi kasi ce n'est pas assez to créer unité ya brigade mobimba oyo eza uniquement mpona kuluna mpona insécurité contre l'insécurité brigade mobimba oyo ekozala équipé na bamoyen ya transport bamoyen ya déplacement na bamoyen ya dissuasion na moyen ya salaire ya malonga mpo ekozala barisque esokipe kaka na bana wana tayari omonaki awa na régime uti koleka awa batiakile bango opération likofi si omonaki nde bakimaki yo omonaki sukuluna bato bakomaki kotambola awa bakimaki mais si le plan international elukeli bato mosusu problème mais oyebi ntango musée ayaki awa alobi alingi lisusu te likambo ya bato na rai mwane bakotia biso na taxi bisi na taxi bisi bakotia na kati ya rai ata bokilo aza wana ntango mosusu na position oyo kofandela na bokilo soni ntango musée ayawa fimbu rai ekufi fimbu ceinture obligé fimbu bato mibale liboso fini esila ilelo miracle nasalaki c'est la volonté et c'est la volonté politique. C'est la volonté politique, maman. Mouta kosa ote. Soki l'État a telemeni kuluna. Toute brigade. Unité moko uniquement awa. Kaka pona insécurité. Lutte ya urbanisme, banditisme urbain. Papa, basalaka. Mais pas assez. Pas assez. Et loko soki elonami. Mais pourquoi on a attendu elonama kozeli pona et uta déjà na ba gouvernement yo moni biso ani uta musika na gouvernement mususu omoni biso tozalaka wa mwa libulu muke bani na katikati ya balabala botiki yango ya munene tie comme libulu manzengele pourquoi les bandeli bakangaka ngote papa eloko soki elonami bakokee nango maleme ti ekosila tokei papa babengaka yo matembe ya nsima ndako mpona nini yo oza candidat
Mama ngai nazali candidat na député national ya Funa pe nazali candidat député provincial ya Kalamu. Balobi ke campagne bandina nte totanga na ba numéro te kasi bandeko o bakolandanga bayebi mais matembele ya simanda kunde mama likambo matembele ya simanda ku mama ezali nini yoka matembele ya simanda ko vedi to bana kolia bien yoka na elisa yo koyo tokena maleme ne to bana kolia bien yo zolo ba makamba bakuluna awa elingi koloba ke na kolia bien na kosisa kuluna yo mto sisa ngo mama so ba pesingai pouvoir wana na mayelo anga na makanisi anga na kosilisa ngo matembele ya simanda ko elingi koloba nini matembele ya simanda ko elingi koloba te ngai na koyamba moto nyonso oyo akoya na doléance ya problème ya circonscription na ngai na koyamba ya tout moment naza na RT à tout moment na koyamba moi matembele na simanda na inere yo koyamba mama na ebisote mama Eveline tuna batu ya quartier malamu tuna na quartier na ngo biso lingo pona député oyo ba député malamu il faut otala nanu na quartier na avant na ndeni quartier no ngala zana yolo nazana yolo sud wala quartier na ngai wana sikana nazo kamba kimuyangeli na ngai na kambia ngoko banda kampinzi te na yolo nord donc député malamu koyeba ye na quartier député malamu ezate ka uti mbandala uti soki selembao uti soko bumbu na kotambusa micro na biso ti tambusa mama tuna toyeba soki ya tuna pati bokechu nde nani bakoyebisa yo pati bokechu ezali diminutif ya Patrick donc pati bokechu uti na Pati uti na Patrick donc matembele ya simanda ku yango wana okoya ko lukanga ngai na quartier na ngai mama okotambusa micro mama okotuna batu sisu nga na eda babetela nga porte papa awa biso awa mona moyente mama zana zemi fake ndeko bota mama na bimisa mutuka muta osomba carburant ngai mona carburant na na ke kotika wana yonde motolobi kasi na micro na yo omona biso feli ko etambola bakoyebisa yo mama et puis mbala moko te bato ebele bamususu papa nazana papa naona maladi awa il faut lakende kotika ye mbangu voiture na nga na kamati osomba carburant te ngai moko carburant nake kotika ezalaki même pas pour un but électoraliste ezalaki c'est mama mpona générosité na ngai kokaba na ngai kokaba député asombelaka bato bacercle eza mosala député te mosala député ezali nini komema makambo na circonscription na ye basusi ya population ya circonscription na ye kokende kodiscute yango kuna propagande te oyo nazoloba ezali nde cour mobimba ezali propagande te ezali cour ya koyeba mosala ya député ezali nini il faut koyeba mosala ya député eza teke moto azokabelaka mwa bato baloso ozomona mwa bato bakomi kokabola sakomi moko ebimisi na bitumba te wana député ya mabe député ozomona ye kokabela bato bamaputa député ya mabe député ya bien azoya nde na makanisi oyo ayo kosala oyo ya bien oyo kotika bato na mutuka na esa carburant bon évidemment wana ezali kaka générosité soko obotama moto akokaba mama okokaba ezali te ke po komi député nde okabi te obotama moto akokaba okokaba soko okabaka mais mamanga nayebisi yo te eza motema ya motu eza motema ya motu enga naza na motema wana boboto yango kayepa na biso boboto bondeko nga nde nazali nde koaplike yango donc kokabe pa na ngai mama bandeko nyonso bayebi bamama nyonso bayebi yango moninga na paroisse na nga balingi ngai bakovote ngai 100% po balingi ngai te naza koloba ndo ezali réalité ngai naza publicité nasala yango te mama toyebi te kobanda dimanche nakozonga awa nakozonga awa mpona peso nimero na ngai po atako nimero na ngai bato ebele bayebi yango te napesa nimero na ngai te non ngala
Nazali mon frère, vous respectez Mibeko. Moi, je suis respectueuse. Respectueuse. La moisi. Ils ont le même makambo etali, ba maman. Ba papa nde bazali, ba accompagnateur ba maman, nde tozolo ba aw. Soko lingo sa publicité na so propagande na yo. Zela. Na ko sala tenga na za mutu ya Mibeko na za respecter Mibeko. Oyebinga na sala na seni mama. Nga na sala na seni. Ba makambo zo mona lelo a processus électoral olingi zo sala ma. Nga na sala na seni. Kasi lelo mona zo regretter ka ke likambu ya carte d'électeur. Omoni ba mama belé bazo ka surtout fatigue wana kozonga ka kwesika bazo ki ba carte d'électeur na bango ba ke no pesa bango ba duplicata, ça devient un problème. D'ailleurs kutu chef de l'état yemoka lobaki devant Denis Kadima te ba komi ko monnaie ba duplicata. Et là c'est ni falandela mo malam. Alors nga na ebité mokolo ngo ya vote ponga ba mama ba voter ngebele. Alors nazo baté mokolo ngo. Bon nazo loba ndepo tozana maponami. Maponami ça veut dire tout simplement. Alors on ebité. C'est là to bande la semaine comme ça on bande propagande. On ebité 4 wana na ngaki na yeba kaka. Na ngaki na yeba kaka. Matembe na simanda ko lobi nini oke musika matembe on a episode nga otoye inero kolia da siko za matembe na simanda ko kufa nzala te à tout moment kolia siko matembe la onde ngai wana ni matembe à tout moment za na ngai olingo luka ngai oyo nazala o problème ordonnance ya ban obike mboka na biso tozana ba pauvreté za makasi. Pauvreté za makasi o ndenge mona batu baloba wana mukina na lina loba tout simplement que l'entraide o mona mutu moko za na mbongo mingi ndako ne yango maintenant so akangami na voisin moko za très pauvre o moni ke yango zo mona pe ba makambo ya kuluna ba et puis ba makambo ya kuluna za mingi bino ba mama parce que bino ba mama bozo kumba ba zemi na ba irresponsable moko boye allez ba titi bino bazeli ko condamner mama bongo te pe pona koboko la bana azimo mobali moko za irresponsable allez akeko pesa mona wana et pas koko na ye ressources ya koboko la mona ezalité lera lingaki nani tata wana ayebaki te ke za irresponsable akoya ko constater peut-être après maman ba jeune fille ndenge bazo tambola c'est trop tard ba jeune fille tango bazo tambola est-ce que bazo pona bazo kipeta bazo tambola tambola ba kendo kokuma mikumba kuma na bango bazemi ba ko boake na ba mama za na ressources te mbongo ezati ya koboko la ya koko na ye koko ko mani kuluna et la plupart na bango bana na bazo affection te yo mona zimbele a égorger muntu est-ce que mona dans affection asa comme le rôle nyamati arrêter l'éducation kasi ya justement éduquer bana mais oui ça passe oui bien j'étais sur etengami yo yebi yango passe pour na redresser ce qui yo ozamu yangeli olobi passe pour na redresser mais justement yango kasi maté tozo pesa bandeko to koma na situation wana ya passe te maté tozo pesa encadrement justement pour bana to boko la bango malamu to koma na situation ya récupération ya passe te. Papa Pati ozamu yangeli bato yo dirija mingi na kati ya CVB wana mingi eza basi mingi eza basi wana nde bavandaka mingi na ndako na bana est-ce que na kati ya CVB wana yo ozwaka pe temps ya kopesa mama mateya oyo ya makasi po ndenge nini bakoki kovanda na bana po bana babunga nzela te yo pesaka mateya wana kuna maman merci pona motuna na oyebiso tenga nazaka moyangeli te naza pe berger ya communauté famille chrétienne na travaillé lokola berger ya communauté famille chrétienne na nord ya losi du Maquet pendant 19 ans maman ko encadrer kaka ba couple na bana na bango talo musanga na sali pendant 19 ans avant na koma moyangeli na bandi lokola berger ya communauté famille chrétienne na noyau ya losi du Maquet na cadre mabota mama pe na yebiso makambo nga na mona na kati ya mabota eza minene c'est pas facile libala ce n'est pas facile to lutter pendant 19 ans ba couple belé to sauver o elinga ko kenena ko sauver pendant que kuluna eza makasi na yolo ka sokuta mwana kuluna na ba couple bana na famille chrétienne te bazate kuna ko kuta bango te bana wana bakoli to lakisi bango nzambe spiritualité bana na bakoli na ko banga
tous les dimanches okuta ba dans biso na programme na biso famille chrétienne tozali na ba structure rebelle structure ya liboso encadrement ba maman po tu biso bengaka écossaire na écofrère structure ya liboso toza ko encadrer banani ba maman na structure ya tozo benga ngo écossaire toza na structure ya ba papa tozo benga ngo écofrère toza na structure ya bana to benga ngo CFAC encadrement sur le plan spirituel yo kozwa mona kozwa tango ko beba ndenge nini to sali yango na ye na kati ya structure ya église ya nini ya moyange ko continuer ko encadrer ba mama ko continuer ko encadrer ba jeune toza na kati na kati ya ba CVB toza na ba structure tozali ko benga ba structure ya ba comité de jeunes donc comité de jeunes wala tozo mema ba thème ba sujet pour na côté ya bana wala soki ngala les spécialistes na ngote to ko même docteur to ko même psychologue tozana ba mikolo ko bongisa ba programme banana baza kula na mateya wana et baza ko sepela la ngoni et la plupart bana no mona baza bano bazo tanga ba universitaire tozana bango bana baza vraiment bien encadré mama soko kamati mwana na yo tiena nzela église ko regretter ke mwana no ndenge tozala na ba groupe bilenge ya mwina bana groupe ka mwana soko akoti na ba groupe wana ko regretter mwana na ko bima na encadrement spirituel à malamu pe akokola malamu. Merci beaucoup Papa Pati émission na biso ebani kokoma na suka liloba nini oza nango ya koyebisa ba mama nyonso oyo baza na kati ya mboka na biso par rapport ya thème na biso lelo. Ouais, liloba ona ko koyebisa ba mama ezali te mama azali mutu a valeur mama azali mutu a lokumu mama azali mutu tusengeli ko memia parce que maman za kokumba biso pendant 9 mois type abimiso na mokili maman ko sakana na été maman zali mutu a valeur maman na mona mingi tango ba maman ba ko mikolo biso ko miko abandonner bango kotika maman banda tongo boye bo pese tite bozo kipete maman tango musu basile kotie muta ko kanisa azali te hein kotika maman boye malamu te respect na ba maman respect na ba mama respect na ba koko bango ne mutu baboti biso pona o etali ngai na pesi susu bandeko nyonso ya Saint Gabriel mbote mingi ngai o boyebi Pati Bokechu ndenge bolingaka ngai na makambo nyonso campagne yango eko banda bongo ensemble tokosala campagne na biso pona bobimisa ngai nazala pe député na bino po ete nasalisa pe bino na ndengo oyo ngana kokoka na kokima yolo te ndako nange kozalaka wana na kobongisa yango lelo na komi député pourquoi na kobongisa ndako wana te koma kitoko kasi nazalaka wana. Merci beaucoup Papa Pati ya solo vraiment oza moyangeli ya solo na o nyonso lobi na biso lelo nazali susu na mingi ya kobakisa te na pesi yoka merci de participer na émission na biso yo zela semaine okuna soko ye na canal kini bakoyamba yo pona propagande esala mama Eveline Mbote pona propagande na yo awa tokomi na tanga propagande te kala te dans 2 jours 3 jours tozo kota nango zala motema pio okoma na tango no ya koloba kuna Mama Eveline, Papa Bokechu, Papa Patrick, Pati, chéri na yo, apesi mbote ebele. Na regrette que tu poni oyaki na émission te fallait boya bino mbale po bolo makambo oyo etali ba mama vraiment bien. Nde tokuta na bino vendredi prochain na pesi merci beaucoup l'équipe technique ya Canal King Télévision oyo ezalaki bongo na veya na kupa ba salaki nyonso po bolanda émission na biso oyo lelo bobo sana pete ezalaka na YouTube na biso Télé Vérité bo koti kuna Canal King Télé Vérité boko mona émission na biso nyonso ya Canal King ezoleka kuna kotala ndenge nyonso olingi nde tokuta na bino vendredi prochain na 17h.